beauté eza na problème makasi nga moyen te abi na pesa no sango esengo eza awa eza ke tobalani beauté asalaka na France beauté asalaka na France ni lisusu akendaka mosala na France beauté akendaka mosala na France ana CDI asuni mosabe CDI mwasi ni pe amoureux eh bato bali osenga mapasa trop amour hein bato nde baosenga mapasa tu es fatigué hein makasi toi t'as promoté t'as promoté coucou Novelas merci likambo ya beauté image soki ezolobama mingi po bato bazolobela yango baleka 30 ans mpe mingi baya basi mpona internet awa makambo etali bavie ya bacouple bavie sentimentale oyo sentimentale bamakambo kaka etali couple donc bato balobela yango mingi baleka 30 ans na bana basi na mibali baleka 35 ans alors bandeko likambo ya coquette na beauté image na Rita en tout cas mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko beauté image na madame na ye coquette na ex na ye Rita tokopia bopinion na modele tu mais eza mpe na importance te solution kuta eza nango te tokoluka totya foti na oyo raison na oyo eza nango mpe na importance te ya na ntina te me ndenge nalobi basi baleka 30 balobelaka mingi makambo wana nde bazoloba oyo kokete epui ntango mwasi moko azoloba na modele expérience ya vie oyo aza nango oyo amona na bakamarade na ye na famille na ye to amona yango mpe pa na ye moko donc à partir ya modele amona yango akomema likambo na modele oyo amona mosusu mpe ayebi Rita mosusu mpe ayebi beauté image donc akopesa mpe opinion na ye modele amonela bango me bandeko nyonso wana ya na importance te eloko oyo tokomona importance babalani coquette na beauté image likambo mosusu mpe tokomona important Rita na beauté image babota Rita te moto abengisaki beauté image na poto to beauté image azalaka na poto balingani baboti azwi mokanda nsima mwana
alors mukanda elaka important mais ezalaka très important koleka mbongo te mbongo muteleka epo elakisaka teke na poto bandanga na ya poto ntina mokolo lelo mukanda efasilitaka makambo mais sikoyo mbongo kaka mutelekaka donc alors na kati ya couple oyo makambo ezolobama mingi neti kotie Rita na beauté image mukanda moto ezolobama mingi surtout ndenge toza na situation de Londres na makambo ya mukanda on dirait mukanda moto yango moto edirijaka makambo na mikili awa eya bongo te nga papa robo nabeti batour ebele natambola Europe tu nabeti batour na Afrique nabeti yango te na mukanda au contraire banda nakóma na mukanda nakende Afrique te dans mukanda ça n'a rien à voir mais entre-temps sa mukanda nakozwa mbongo na bato bana mukanda nakodefise mbongo azwa ndako twasomba voiture mais ngai na mukanda te donc mpo bocomprendre ke poto ya nango différent mukanda ya na valeur identité mpo efacilité makambo mosusu mais yango wana te base ya poto mpo bato baya na poto mpo na koluka mbongo mpo moto akoloba jani so asalaka eloko te mpo azanga mukanda de Londres mukanda moto ezoboma ye non mukanda na poto ebomaka motu te poto eya na modele to akolukela mbongo tu mpe eza na facilité ya kozwango alors wana tozobaze nanga to orke awa ya likambo ya bolingo fo kobaze mingi na bolingo to mpona kobaze na bolingo Rita azali na ntina te ayambaki na bemission to alekaka na badirect moko boye alobaka non mpo azobebisa ta na ye chaque minute Rita kokotika na ye abeti ne kara aza mpe na ntina te kaluka mobali to aluka te donc atiki akontinue vi na ye mpo vi eza molai aza na mwana akontinue mpo ndenge beauté abali boye ese yebani babando seka ye no so baseki ye te bao bakoteli ye bakoloba mawe donc ezalaka biloko wana oyo bato bakoyokela ye bato babando vivre kaka baémotion bamisusu émotion ya plaisir baseki ye azwi bamisusu baémotion ya colère mpona makambo amona na ndenge apesi le conseil bamisusu émotion ya tristesse ya mawa sikoyo na momango Rita azobebisa chaque minute ya vi na ye ezoleka orke soki abeti na makambo ya beauté kara ata batuni ye basolisi ye bato babando sentir ke azali na mposa kosolola yango te donc motu soki atuni ye première fois deuxième fois modele akokozwa baréponse ata ya bien ata ya mabe akokomprendre ke na continue te ekoya kobalukela nga abanda vi na ye akontinue kutu vi na ye mpo azosala vi na ye mpo beauté kobala coquette bango mpe baza na esengo ndenge moko te coquette moto aza na esengo coquette babali ye mobali ya poto donc ye mpe akoya poto
surtout babali ye bacomédien ndenge na ndenge babali moke babali sikoyo na moke wana bapiaka bacomédien mingi susi mpo kozala na monde ya public boye ya bastar bavedete bana basi ebele bazwaka baproblème ya grave na likambo etali bolingo alors coquette sazwa mpe baproblème ya grave mpo coquette ndenge azala wana bazoloba basali 10 ans na beauté abanda kozele non coquette abanda kozela ye te ya na poto na vi na ye na mwasi ne basololaka coquette na kati afrique ye mpe akoluka bolingo azoluka mpe libala azoluka mpe mobali aza kobima ne mpe na bato to na bafiance baboye na oyo akoti na oyo coquette atumba na ye mpe amoureuse na mobali mosusu alors beauté image ntango me makambo sérieux coquette akati amoni bawana bango yatombaka mure bango batombaka na bango mpa na ye te alors coquette aza na moma ya bien babali ye coutumier civil religieux quel honneur baningane baye bafamille ye donc bamariage yango elandani aza na esengo kosakana te mobali yango mpe jeune donc aza très heureux donc coquette aza na position ya bien sikoyo akoya na poto ntango akoya na poto kokima mpe na ndimi na nga te kokima basi tu te bana mpoza kokima surtout coquette wakima na ndimi te mpo ayebi vi ya congo ayebi ajo akomi nango mpo akóma na libala epui soki akimi beauté image akokende maboka ya nani ayebi akoki kotombe mpe na mobali moko na libanda batia couleur ya bien na kati masolo eza te etanke beauté image na kati masolo eza libanda mpe ane mabe te bien sûr bato mosusu bazomona coquette o beauté aza mobali ya niveau na yo te to ezosimba te kasi eza mpe na mibali bazomona beauté yo bonga kozwa mwasi moko neti baby donja me lokola bango balingani alors oyo etikali tokotala yango na miso surtout tokolinga te totya bango miso pamba te biso moko toza na bavi na biso toza mpe na bato toza na bango pembeni toza mpe na bafamille na biso baza na couple to bango baza bato kaka kosouhaite bonne chance Rita kosouhaite bonne chance beauté image na coquette kosouhaite bango bonne chance bamakambo ya mikanda bamakambo koya non mpo Rita abanda koloba ntango baza na beauté aza koyeba bakokabwana mpo baza na age ya différent donc soki Rita azalaki na croyance ye moko bakokabwana c'est normal bakabwani bakabwana modele ndenge nini bakabwani kaka mpo esalaki ye shok me bashok nyonso oyo ya bolingo
soki eleki 2 mois selonga papa Robo namonaka yo moko lingi okontinue kozala na shok po shok fo ezalaka na se ya 2 mois ata moto yango olingi ye ndenge nini shok fo ezala na se ya 2 mois ata komesana nanu te mais shok fo esila soki ezosila te fo silisa yango na makasi po shok okokosilisa yango yango wana bon histoire ya beauté image neti nga papa Robo en tout cas Rita na kosouhaite kaka bonne chance à continuer vie bien beauté image na coquette na kosouhaite bango mpe bonne chance awawa na couple na bango na Rita esalango makambo normal oyo esalamaka na couple oyo babalani siko coquette na beauté image esalango mpe kaka makambo normal esalamaka esalami en désordre mais bon eza normal eza te neti misusu wana dégueulasse dégoûtant mais dans la gana de vomitard. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.